Bonjour, bonsoir ma famille, bonjour, bonsoir. Na pesivi sombote na kombo na Yesu Masia. Vraiment, j'espère que tout va très bien par la grâce du Seigneur. Voilà, nzambe wana oyo abateli bomo inanga ya yo ya mabota na biso oyo ye asepeli kubatela. Voilà, yango wana tolobara toujours que sika batabomo ebaza et banakatike te toza la reconnaissante envers nzambe wana pona bolingo na ye na souffle oyo ya pesibiso. Donc tokotia les devant et après tokoya pour développer ce sujet na biso ya mukolo ya lelo. Tendre Père, Dieu d'amour, Dieu de bonté, Yahweh Topesio, merci. Merci pour la bonne moyen de comment quand on moko oyazuli bakuya kolandanga na tango na mukola lelo. Merci pour la bonne moyen ye papa pete yo batelier. Merci pour la bonne moyen nga ya libota nanga pe ya chaîne abiso yozo batela. Yahweh merci Seigneur pour la oyozo sa la biso. Te recommander moment oyo ya masolo se na loboko na yo. Yahweh zana biso du début jusqu'à la fin. Ticket ngala za l'instrument à pamba Seigneur. Zala nzambo ko transmettre un message na peuple na yo et ko kote ko vande ko bota mbuma pe ko sala misala na yango. Oyo nyonso ayo te to bebisi to chasser yango ni l'essence de fait. Puissance na yo règne na yo Seigneur. Et mi moni se za la partage na biso zala nzambe yo ko lobela biso pe ko sala to pesio merci dans les noms puissants de Jésus. Amen. Amen. Vraiment que Dieu soit loué, que le Seigneur vous bénisse. Merci, merci, merci. Na ba nyonso oyo ba ebi na ko s'abonner na chaîne na biso. Vraiment na yambi bino maboko ya kofungwa manzamba lola pambola bino. Merci pour la confiance au bosalinga. Merci pour la bolingo au bolakisi ya ko s'abonner na LBM TV, ya ko partager, ya ko liker, ya ko commenter. Que Dieu vous bénisse abondamment. Na ebi que na ko décevoir bino te pour bosalinga confiance, ya ko s'abonner. Donc cela veut dire otanga ki titre omoni obite na kota na kati et okoti pe na kati ya vidéo yango o trouver pe oyo ka komona ki na komaki. Donc cela veut dire que donc eloko ya malonga o trouver na kati omoni en tout cas nzamba lola apambola bino. Merci beaucoup ma famille et na yo pe lelo e koza la première fois ya kota la vidéo ya mama Abi na sengi na yo o s'abonner, o liker, o commenter, pourquoi pas pour ko partager pour na ko sala que bande ko mususu pe ba na ko rejoindre biso ceux qui peut au tala déjà vidéo, au tala déjà une ou deux vidéos, trois maintenant o s'abonner lelo vraiment na sengi na yo o s'abonner parce que tant au tala ki a liboso tali ya mi balo tali ya mi ça cela veut dire aux autres trouver moi quelque chose, pourquoi pas ko soutenir ndeko na yo na abonnement na like topé na partage na yo nzamba lola akozanga te na kopambola biso. Merci beaucoup ma famille. Voilà toye kolobela sujet o toye kolobela lelo ezali sujet ya babala ninga na benga yango topé nazo benga yango sujet ya babala ni toloba toujours que na kati ya LBM TV tozolobela libala pe bopeto ya nzoto. Donc tant tozolobela libala toyaka na ba sujet o ezo concerner uniquement maman, toyaka na ba sujet ezo concerner uniquement papa, toyaka pe na ba sujet o ezo concerner tous les deux en même temps. Neti sujet ya lelo penza ezo kotisa papa ezo kotisa mama na kati parce que eza sujet o nga na bengi ya babala ni to pe expérience ya vie des couples. À part vie de couple toza rappel na ba vie na biso quotidien donc ba vie mususu oyo ezali vie ya mukolo na mukolo ya chaque jour ndenge nzamba sala biso ndenge to vivaka na kati na vie oyo ndenge toza boye toza na ba expérience ebele toza na ba biloko ebele oyo tozo apprendre chaque jour dans la vie na communauté na kati na société na ba famille na entourage par-ci de part et d'autre mais chez na biso tellement mingi eza makambo ya libala eza mingi makambo ya libala yango ata toye na sujet moko to kokotisa kaka makambo ya libala na kati en tout cas bo tenir nga regarder que bolobela ka libala ba vie mususu makambo mususu eza te en tout cas na vie mutu na mutu aza na vision na ye mutu na mutu aza na eloko oyo azo partager o nzamba tie kati na ye soki peut-être nga nazo lobela makambo ya libala peut-être na gauche ou bien na droite ba lobela makambo ya vie à pas et en dehors ya mariage peut-être na gauche ou bien na droite ba kolobela mususu donc cela veut dire nde ba lobaka na vie que ya malam tozo ya mabeto sani to tika tozo ka ndambu to sani to sangisi yango et to saleli voilà nde na ocho loba tout à l'heure que eza sujet oyo ekolobela libala pe ekolobela vie en dehors ya mariage et lo koni to ngi to loba lelo papa mama na kati na libala
libala et apprendre yo nini to pe eza ko apprendre yo nini. En dehors aussi, il y a mariage, vie ezo ko apprendre yo nini to pe et apprendre yo nini. Vous savez, Nzambe akela biso atia mayele, atia ba sagesse, ba intelligence, ba biloko nyonso to ba capacité, ba biloko nyonso to Nzambe atia na mokili atia. Maintenant, etamboli na biso batu, et saleli na biso ya makambu ya biso batu, ne e permettra biso du jour au jour to découvrir lisusu mokili, to se découvrir pe lisusu biso moko na nzela ya oyo ya ba biloko oyo Nzambe atia kati na biso. Et to koti na kati ya libala. Vous savez, dans les mariages, libala eza batumi bale o basangani, bauti na gauche, na droite. Donc, mobala outi na famille na une éducation na ye, moi si pas outi na famille na ye, na éducation na ye. Alors, tango batumi bale wana basangani, chaque jour, likambo tope makambo ezanga akate. Donc, on le bate que libala parfait, na ebité, ce qui existe aka. Dans le sens que 100%, sans dispute, sans koswana, sans moi boy ezalaka nango kaka. Alors na babiloko kaka o biso to mona ya miki wana o ekomela biso na kati na mariage. Alors ba expérience wana, ba dispute wana, moi ba incompréhension wana, moi babiloko wana ezo apprendre biso nini. Cela veut dire na vie eloko nyonso o ekoki kokomela biso na vie d'une manière positive ou bien négative, il faut tirer biso na leçon songolo topé pakala pour permettre biso lobby ce que zala qui d'une manière positive et permettre biso lobby to avancer, ce que zala qui d'une manière négative et permettre biso lobby to kuya lisusu wana te to sala yango lisusu te pour permettre biso to sanini to avancer to yeba pe to miyeba to yeba na malamu. Ce sont des choses où permettent biso même dans le mariage, même na kati na communauté, même na kati na société, entre amis, na musala, sœurs, pourquoi pas aussi dans nos propres familles, na kati na famille, et permettre biso to yeba muto azanani eloko esalami na retenir nini leçon nini nazui parce que ce total même na ba famille il y a des problèmes hein? Et na ba famille pe no mona pe ba problème eza mona famille songolo famille pakala otali pe na kati on vit peut-être famille on a de loin mona ka bango tam suba roula kami tout ka bien moi aspect moi ba nini mais entre bango pe ba na tata mama moko moi ba tiraima moi ba nini ezanga raté ezalaka mais na biloko wana nyonso eloko nyonso ko salama leçon nini oto to atiraka leçon nini oto zwaka d'une manière positive ou bien négative. Papa maman libala et enseigner au nini vie sociale vie na biso ezo enseigner yo nini. C'est ça si j'ai na biso alelo. Donc pour dire que ma camion c'est comme el abiso to zwango ka teke et au nom de Jésus et sans effet et l'effet et bonaboy attends que ba nzambe moko to lukape moko mingi kokotara moi ba biloko moko boy o peut-être ça lango spiritualité eze loko oyo nzambe kutu ye moko a permettre et comme la biso po e fongo la biso mayele tala na âge ya 5 ans na âge ya 10 ans na âge ya 11 ans ti matali kolo osomona ke au fur et à mesure ozokola ozokutana na ba situation ozokutana na ba problème ozokutana na ba expérience à vivre voilà ba expérience na ngana ba ozokutana na expérience ozokutana ba ezosani ezokolisa yo vous-même, tu as la so vendu comment vous avez dit, ton nazala na 15 ans, ton nazala na 12 ans, quel est le cobo salamaka, tikalanga pende. Donc, aux donc, ils ont le como et koto et tikala wana pe et pesa maele moko et motivant quelque part d'une manière ou d'une autre ne loko moko. Donc, et pesa yo expérience moko ya vie. Et zanenge moko na libala. Papa, maman, na kati na libala. Nyonso kozwango ka d'une manière négative te. Ba situation nyonso to ba maram nyonso to bokoko sa moi dispute moko. Moi incompréhension moko entre couple. Moi eloko moko surtout mingi eza à côté na biso ba maman boya na to lobela na. Tam so bo baka maman bito ebeka foko o epingle kako o tombola ba maman po na linga biso mingi. Na linga biso ka mingi na linga ka to bongisa to zaka voilà. Moi, compréhension à papa, moi, dispute au monde à maman qui me chambre.
akiola na chambre bana, soit akiola na salon, omona mama kangeli papa ciseau, omona mama aboyi kolambela papa, aboyi ko servir papa, aboyi kozwa soin ya papa ya babiloko na ye. Pourquoi? Parce que moi compréhension moko be moi eloko moko bon habité côté na biso en tant que femme et sangana pe na moi caprice. Biso sotoza basi toyebi moi caprice wana pe moi nini wana esanganaka, mais mama koluka te babiloko nyonso tu wana eyaka kodomina kayo à chaque fois que osali moi dispute na mobali na yo. Soki babiloko wana nyonso ezozwa ta kodomine yo mingi, eza penza malamu te. Et ce sont des choses ce qui est dominé yo, ce qui yo ozozwango d'une manière positive. Eza babiloko ekosa nini ndeko ya ko memela peut-être shit na kati na mariage na yo. Alors quand on parle de shit ekoko ya na bandenge belé. Shit ekoko ya na bandenge belé. Comme par exemple, moi dispute na mbali na yo. Okoza na raison mama to boyite. Papa pas mutu. Yo kanisi ta moi dispute na papa soki attendez ototiara munoko za moi so tie moi munoko na ya ki moi si olukio se en fait munoko te mais olukio se défendre. Pourquoi? Parce que oza na raison. Mobali pe en tant que mobali aluka ala kisaki mobilité na ye aluka teke asala soki nini. Mais il faut toujours koyeba ke malgré ça fona tika la mwasi nazala mwasi na ba domaine na nga nyonso et ba devoir o ezanga en tant que femme na sala ngo na accomplir ngo na sala ngo parce que babilo mususu o yaka ezala rapeta mususu ezala peta mususu ba risa diable. Tant mususu alingi kaka meka atala mususu pe nzambe pas permettre atala biso, mais c'est comme ce qui biso moko to fongoli pe lisusu grande partie ozomona ke yaonde na biko sa nini et comme ma pe chute d'une manière ou d'une autre. Donc cela veut dire libala et enseignera biso vie sociale et enseignera biso na balbiloko nyonso oyo tozokutana nango, mais preuve nyonso oyo tozokutana nango na kati na vie ya libala to pe en dehors ya mariage et enseignera biso toi tiraka leçon. Toi tirer les sons moko oyo nécessaire. Toi tirer les sons moko oyo et ko aider biso lobby pour que to sa nini. Toi bana ko avancer. Toi bana ko avancer. Papa pe, bo sali moi dispute na moi si na yo, moi sa lambelio ba son suspect baza na bango bongo lokwa ba biso. Et quitter matame na o lamba na o servir na o sala boy. Mais yo bité, ngana sa mobali na sala boy. Après o boy ko lia biloko o moi si no lambelio. Pourquoi? Parce que bon, ça les cas, moi dispute, moi le comme papa, ça fait mal, ça fait mal. Moi si oh ya lambeli mobile na ya 8 ans ya ko lambela mobile na ya ko bongisa ko zwa su ya mobile na après mobile o saboter yango juste pourquoi bon ça que moi dispute moko moi le moko non biso to yebi ke tant to zo ya mabala bazo te ya biso babi bapimela ka mobile nini bonheur n'a été o ezali ya libala nan si to comprendre bapimela mobali bonheur n'a été même si bo soigni même si bo bapimela mobali te bapimela mobali biloko ko liate bapimela mobali nini ko bongisela biloko na été ko so soin mobali te atako bo soigner. Donc cela veut dire tant moi si on a ça déjà na notion wana kati na ye ayebi déjà que eloko wana ba enseignanga yango dès le début pas na biso avant na kati ya libala. Donc ata bo soigner na moi si au moni que moi si a sali kaka o eza devoir na ye azui soin na yo alambelo a servir yo oboya kolia eza mabe papa. Ce sont des choses où ils font la porte, il y a des troubles, il y a des mahambe belé na kati na libala. Bon on appelle tant sous dispute on zaki na tant monsieur loko moi atinate. Tant monsieur zena ngo loko moi atinate loko moko ya muke ba caprice ka ya bolingo nde to lobaka. Mais siko bino bo kolisi yango bo kubisi yango bo latisi yango bilamba bo pakoli yango mafuta bo sali yango na bandenge moko boy. OK, et ko causer ba problème belé kati na bino. Et mingi ba couple la bongo soko landeli bango mingi dialogue penze ezala raté katina bango. Alors ba couple il faut koyeba que dialogue est très important na katina libala. Libala faut ozana dialogue. Libala faut koyeba ko solola. Libala faut koyeba ko tirer les points sur les i. Quand il y a un problème, ezalozana raison. Ezalo yo mtozana raison, yo mtozana tort. Bota courage wana ya koluka ya ko vandisa muninga ya ko vendre ensemble pour que bosola. Ezana eloko moko te zora solution na kanda. Ezana situation moko te zora solution na ko pesa na mukongo na oya zui kwena ye.
Au contraire, tant que oyazu botiki vide na katikati nde diable akokota po a détruire bino lisusu davantage. Ndakokota po a détruire bino lisusu parce que bino mo botiki li vide. Parce que bino mo botiki vide na katikati wana. Babiloko tozokuta na ona kati na mabala ba dispute ba compréhension babiloko et enseigner biso et attirer biso et apporter les biso leçons dans le but bien et ça la d'une manière négative ou bien positive et ça la ka ke loko oyo zweli yango leçon moko mais na le bisusu que et ça babiloko mususu ko zwa kango ka du côté négatif te vie eza école libala eza école. Oh, tu apprends chaque jour. Alors, tant que tu dois apprendre, yo quand si yo ko apprendre car na ndenge ya malamu. Non. Eza na ndenge ka to ko apprendre na ndenge belé. Vie na libala eza école où tu apprends chaque jour. Tu dois apprendre belé d'une manière négative et positif parce que nous toza na kati na mokili eloko mususu yo ko apprendre ngo na kati na libala na yo mais eke ko se réaliser libanda ou bien nzamba tio na une preuve na ngo na ndenge moko ya libanda donc cela veut dire et comme là qui on a kati na libala plutôt pour te préparer donc faut savoir aussi même o ekote et comme l'Arabie so na kati na mabala ça nous permet ya ko préparer biso po na lobby parce que tant tozo kola tozo kende tozo sala tozo teka tozo misala tozo sa ba faire to s'attendra toujours ne loko moko ba bengi réussite to s'attendra toujours ne loko moko o ezali élévation et épanouissement et prospérité alors il y a des choses babiloko wana nyoso tango yaka na vie ya mutu et memela mutu pe makambo ebele et memela mutu pe makambo ebele alors babiloko nzamba permetaka et comme la biso na vie c'est pour nous préparer. C'est pour nous préparer. Et ça pour nous kolisa biso. Et ça pour nous rendre biso lisusu plus mûr et mature. Tokoza na kati ya libala toza na maturité sur le plan ya libala maramebele. Maintenant mususu na maramususu o yo o revaka o koma ozala na makambo ata mususu maturité zate connaissance pende zate. Mais tant oza na kati ya libala, tant oza na vie na oningo zo bifa. Nzamba olukelo moko komelo a préparer yo posa nini. Po yeba bien ko koma na sika o yo zo lukokoma. Libala pe vie eza école. Oh, tu dois apprendre chaque jour. Oh, tu dois apprendre chaque jour. Et là, mon côté, oh, il faut comme na kati ya vie à mutu sans que nzambe a permettre yango e koma. Et là, ko peso ki nzamba permettre et là ko moko ya makasi pe e comme là, o sait que nzamba yebi que o koko supporter yango. O koko surmonter yango. Yo kanisi nzamba zazoba. Nzamba tika biso biloko pena e comme la biso po yebi ke Abigail o koko surmonter lokwana. A koko supporter yango. So yebi ke na koko kata permettre te. A permettre te. So ka yebi ke o koko disala dispute na mobali note a permettre te. So ka yebi ke loko boye koko bo supporter on te na kati ya couple na bino a permettre te. Mais on nyonso te zo koma na kati ya couple na bino. Oyo nyonso tu bino bozo vivre zo koma. Yeba ke nzambe muta permettre ngo po yebi ke bo koko surmonter, bo koko supporter yango. Alors bozwa yango lokola école. Bozwa yango lokola enseignement. Bozwa yango lokola préparation. Oh nzamba zo préparer bino pona okota na stade mususu. Pona okota na stade mususu. Vie eza bongo, vie eza école. Na vie faut ko lukara mo mara mususu ko zwa ka na première degré te. Ko zwa ka na première degré te. Lo mususu po moni o se maîtriser na bien on a loba mingi, il faut avoir aussi la maîtrise de soi. Et là, on se souvent moni en open nos na première degré. Tali no ndenge batu bazo zwelango ndenge batu basa. Yo penzo tala pe no psychobité na tala no likambo. Na tala ono na musika na ke no malembe parce que moto pe chaud pe ba réaction mususu pe ya moto ba réaction mususu sans réfléchir sans boye et même abiso pe na ba danger belé. Et même abiso na ba coup ebelé. Alors, il faut qu'on y ait que et l'autre nyonso ezo komela nga na vie. Et l'autre nyonso ezo nzamba zo permettre comme na kati ya libala nanga et comme na kati ya vie nanga entre nga na mobali nanga c'est que nzambe ayebi ke toko surmonter ngo. Alors, leçon ni siko fona tirer na kati. Pourquoi nzamba permettre ngo? Malgré que nzambe totuna ayeba question te. Po ye ayanola soka lingi sopa lingi ta ayanola pete musu po tuna epete mayanoli. Mais ce que la question c'est comme la biso to na nzambe te. Mais quant à nous, étant que les humains, tout le candidat to tira ka leçon. C'est pourquoi nzamba tia sagesse na intelligence kati na biso.
C'est pourquoi nous avons bâti sagesse et intelligence kati na biso pour permettre à biso de réfléchir, to zouaka, to tiraka leçon ya eloko oto kute nango oto moni. C'est très important. Liba les écoles papa, liba les écoles maman. Biloko nyonso kozongo na première degré te. Biloko nyonso kozongo ka di côté négatif 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 te. Il faut savoir aussi que maloba na biso eza na pouvoir makasi. Tant biloko moko bekomelo na kati ya libala no pardon. Libala ngo pe nayaki osala nini? Libala mobimba, libala mobimba, libala mobimba. Mobali mobimba, mobali mobimba, mobali mobimba. Kuna mwasi mobimba, ndako mobimba, koloba babiloko moko boy o eza positif. Siko tango oza déjà na pouvoir ya maloba kati na yo, tango ozo bimisa babiloko ya ndenge wana, ozo s'attendre na négatif pardon, ozo s'attendre na possibilité ou bien te. Donc c'est que biloko mususu o ezo komela biso to evitaka kobimisaka maloba moko o eza négatif. To bimisaka maloba eza positif pour s'attendre aussi na positivité moko o ekoya liboso na biso. C'est très important. Même likolo ya vie ya bana, kolobelaka bana ba maloba mabe, kofingaka bana, kolobelaka bana ba maloba moko boye. Attends que moboti ya mwana yeba ke tongo oloba maloba moko boye eza na ya bien te likolo ya mwana ya na pouvoir. Eza na pouvoir parce que oza moboti na ye nzambe atia pouvoir na maloba na biso. Nzambe atia pouvoir na maloba na biso. Faut savoir que faut na se limiter, faut na sana ba limite na maloba nanga. Nzambe faut atia sagesse, intelligence na maloba nanga na yeba nini na kobimisa. Na nini na kobimisa te. Voilà les messages tozaki nango ya mukolo alelo pour dire que en tout cas pour résumer libala vie et école. O nyonso tokuta nango na vie. O nyonso tokuta nango na mabala na biso. To tiraka leçon na kati. Eloko mo pende komi ya mo pende otali pourquoi eloko ekomi? Nini esali ke eloko ekoma? Est-ce que eza faute na nga? Est-ce que nga mutu na fungola ki porte? Est-ce que nga mutu na sala ki à cause ya maloba, à cause ya réaction, à cause ya attitude, à cause ya comportement? On s'est posé dans ba question yo moko nzambe te. Yo moko se poser ba question pourquoi eloko ane ekomi? Alors okozwa ou quoi tirer sikoyo eza conclusion yo moko tango ça l'examen de conscience wana ou quoi tirer eza conclusion ndeko sala ke ozwa leçon moko na eloko ekomelio ndeko sala ke expérience ya vie et mata to pe expérience ya libala esani et mata. Donc on nyonso comme la biso na vie tozwa encore du côté positif. Oui, il y a des positivités dans la vie. Du côté positif, c'est parce que tant que tu vivre, tu as un ensemble, tant au bon de la air, moi, il faut sentir moi, secousse, voilà, moi, secousse, diable, pas bouger, yo, à combattre, à saliboy, et zalakanango, et zangarate. Wana bato, santa angote, beaucoup excusez nga, et za bato, penza, anipe, sarapena na lo sambote. Mais moutou a sambe la ka, mo fois santa, ka moi, ni po, et l'axake, lo sambone, zo matezo, komanza, moi, mona, et diable, o sanini, azo combattre, alors, tant biloko ane ezanga na ngote mais biloko o siko yonga na ekolobela lelo eza ba blom susu ekomela biso o vie nature nde ezo enseigner biso nzambe azo enseigner biso d'une manière ou d'une autre pour to attirer les sons moko pour permettre biso to kola l'expérience to kola physiquement to kola na makambo ebele na kati na vie parce que to botama boyete to banana libumu obimi na jour ozoki na ba seconde na ba minute ti lelo to komi mutu nyonso to bozolandanga okomi ndenge okomi wana oza lelo alors eloko nini oyo atira na vie babiloko oyo atiraka na vie eza kaka ke bakumo te oyo ezokomela yo pe même si na entourage yo tire kaka eloko moko boye yango wana nde pesaka biso susu mayele expérience ya vie et surtout na souligner penza na kati ya libala ba couple to evitaka soki likambo eza bopimela na banzoto bopimela na biloko kolia bo se privé na ba biloko songolo pakala o eza pour intérêt na bino mibale. Alors eloko nyonso eza intérêt na bino mibale na kati na libala ekoki kozala excluté sans pour autant ezala à commun accord.
ezala o bino mibale se mettre accord na yango, mais soki moko alingi yango te andimi te, alors il faut trouver un terrain d'entente ya ko solola ya ko dialoguer pona kotia kimia, pona kotia kimia, pona ko tirer leçon, pona koyeba ke prochainement to marcher boy et loko e komeli biso et pesa biso maele pesa biso leçon lobi to marcher boy ce qui ezaki pena d'une manière positive ya malamu ale bosimbi yango et comme pe parmi ba piliers na bino o ezosala ke vie de couple na bino to pe vie sociale na yo mutu et ça